Alors que famille Bota, partout aux alliés, la communauté tout, amoureux à théâtre, au bolingaka, Madame Belleville, au bolingaka film Madame Belleville, au bolingaka artiste na bino, oyo ba jouer surtout na film Armes de guerre, tout autour ba vini, ba geshe bazawana, ba papa Serge, ba papa Alain, ba papa Thibaut, ba tout bazana ba mato, ba tout bazana kati ya film Armes de guerre, bokene vraiment ko consommer film na bino. Oh non, botala ite bokene tina épisode 1 ko ban épisode 1 tina suka botala ba ope botala ki bozonga botala bo partager massivement bo partager bo liker bo commenter bo consommer film na bino Armes de guerre pour la journée ici. Tolo balelo Madame Belleville a le colo pété. Donc d'accord et bal c'est dans le colo pété. Madame Belleville a le colo kiloté a le colo pété. Aza oyote oyo kangela bana na makolo na maternité à Bel Art Production. Voilà. Kangela bango makolo te na Belleville TV abimisa bango. Lelo chance ezo pesa makara na bana na ye. Mais chance ezo pesa makara entourage na ye otolo bakke ban collègue na ye ban ndekune o pe babalaka o yepe azarana bango bien. Ibala Léa. Léa Monique, on est là que nous salons place non. Na yé nango la restaurant Belleville. La critique qui ango. Léa décoré, bah ça décoration bien. Le restaurant Belleville TV joue en moto na pota ki o. Na kamori, e komi boendeni. Non! Pour ça mbongo. Léa na mitu azal. Ah poto. Abeto combien de tours? Ah, oso pan Léa ça mbongo. Est-ce que so ba kosa mbongo to ba Léa te po mutabali eza mobali na ye. Apande mutatie mbongo. Eza ba faux débat ya batoyo bazo balisa na nte. Eza ba faux débat ya batoyo bazo balisa na nte. Faut ba tsa date. Date yani. Faut ba tsa ba date. On est comme ba concert. Oh, date mabala. Ba tsa ba date mabala. Moni a part Siana. A part Siana, ba date ezali. Ezali. A part Siana ba date yali. Après ça merci na maman Louise. Oh, abotela biso Madame Belleville. Comment on a Madame Belleville bezara maman na ye Louise. Maman na ye Louise. Ibala d'accord c'est kufa. Bala be kufa. Ba des la soutien. Bango ba fonctionner na lokuta na internet. Ba créer ba matière na internet. Barosa jamais une semaine ça va créer matière. Ibala d'accord c'est kufeli. Ouais. Écoutez. Il y a Bijou la reine. Ibala Bijou ba ça le divorce wa. Il y a beauté image. Ekufeli wapi? Ba de kufi po. Est-ce que il y a beauté image auto za na kitasa wa ba 2 semaines ngo. Ba créer na bango ba matière na bango. Po ba kota mbongo na internet. Ozo pas kota mbongo ta lelo to le 19 hein. Bientôt le 20 le 21 YouTube osani. Alexa mbongo. Mais ba mbongo wana pe tant bazo zwaka ba luka pe ba tsaka ba dim. Madame Belleville Ndemutu à côté mabala la bango ibale kufi ibale kufa wapi mais bon ya décor pezali oh ibale zali ezala te bon bala tout Madame Belleville continue mabala kufa yanga na ngala te bango pe batsa date libala ngo Belleville azala ki na ba te Belleville ne mutaka moko pambola mabala ya ba théâtre na ba te ba pe na ba bonbon na bango bazo pe ba bonbon na bango batsa ba bonbon na bango batsa date bonbon bala ba bonbon bomboni bana ba bombo to ebite bana ba bombo na bango ba bombo na biso ba bombo na bango pe ba tsa ba date so ba moni ke ba bombo ba date etate ba tsa ba bombo na mona vitrine de ba tsa na vitrine ba poto lo bani o nyo suka po côté ya Belleville makambu ya bien to taliban na Belleville même na coutrement mona ba sabia toko wala na coutrement ya Belleville ta Belleville na fête ya serande à la tagi ate singa mwa mukie kaka na kimwa simple ana tino compliqué a forcer n'était singa mwa abendi sukini ka boy tala bana ya Belleville balata moi sur l'émission sur la masanga sur la mutoki otoka robe vraiment mobala oyate mobala oyate ça va quoi non dégager oh ça va non bimisa maître Gims Nabia maman les amis mamouté à kala. Déjà du côté belango te que oh les lois bien belango. Alors donc la photo la photo. Après on a coupé la rate. Après on a coupé la rate. Hein?
Tant à couper la contribution à Zora. Avec pas chocolat. Dans l'assistant gaé. Madame Belvi. Enfin les boss là. C'est une gueule bataille à faux débat. À tu au poste là, demain ma camo. Parti oyo demain à finga yé. Ba iko tata ba TikTok demain à mona ke oui ana finga ki. Recadrage. Ba comme ça moi insulte. Recadrage ba comme ça moi insulte. Muto yaka recadrer na ba propos no bimisaki. La zone soka na nzela. Je non moya maloba mambo yo loba kesa pongo te tala bobo. Azom esa insulte te. Ba ngai makambu ya Gabi ndinga sala wana. Ngala sepela nango matepo. Aza ya na o banda kala. Omoli il faut ba rendre par exemple ba Maman Étoile. OK. Ah maman yo. Maman Étoile. Ya pasi. Mutaya make. Ya pasi. Pourquoi on peut balancer par exemple la bango te lelo yo biso na bango tomo baluka na poto akota la bango na zone de turbulence aye pas beti lobo et puis nga penga fana beti lobo ya siko comme un oh bon osani s'intéresse Abiaza warrior s'intéresse ça en femme de gauche Abiaza warrior biso lo banana na ba s'intéresse ça les femmes de gauche bon nga ça on dit que na sa famille bota ils ont bien mais so et que ça tele o luka visa ndie na nzela wana potom sera ebo potom sous sera mo luka visa na nzela apo akenda za warrior bon tom sous sera mo luka ne visa amo luka ne visa ya no problème te zo penser à luki visa na ndene ya 8 amo luka mo nzela ki warrior bon ndie mabe OK pour kala no zala wapi lelo no ko mo ngala warrior c'est mo luka visa Omoni, vous avez commis trop d'internet. OK. Omoni, vous avez commis trop d'internet. OK. Ah, c'est là où tu as félicité. Et le quoi? Il y a beaucoup qu'elle est ma fleur. Mais logo ya sali. Mais quand abiso communauté na biso tolu rato kitse na logo ya sali. As na idée on a examiné bien pour ba chaîne belé à babakou. So an ça va frapper ngo et kangama. Nous toi on sait la ans analyse bien. Va frapper comment? Ah Nous sera pour Hans à remercier qui Belleville. Voilà. Nous serons mis à analyse pour nous. À remercier à Belleville. À remercier à Belleville. Oh, à remercier Belleville, c'est pourquoi? Oh. On va gagner à soutenir qui est. À remercier. OK. Il y a Tété Azoya dans l'émission à Alobake. Macha mumenu makile ya minu nanga. Musuna omela, musuna obuaka. Mais elle a omela nyonso. Après singa avec a produit groupe nangai to tourner 5 films avec il soleil ya enveloppe à kaki na misu ya Ronel la patrona to selon yona azenga dans le là comme ingrate ya so dans mutalev alobi ke ba cotisation ba tutu ya théâtre na zuite na zuga ya enveloppe kaka ya Belleville le loi anan ingrate muto aloba ke mwana mokela motete na ye apesa mbongo 5 film ata raté adosala mama malamu na loba te lelo abimanani ingrate marraine ya chaîne nanga lelo abimanani ingrate muto oyo mwana mwasi oyo bapesi mbongo asala bagag na biloko ndaku euta pa Belleville lelo abimanani ingrate est-ce que nzambe afrape te lelo akomi kolala na couloir na ndako ya famille ya mobali juste ensemble eza pona bango nga vo ba juste ensemble eza côté ya babakuku ne juste ensemble ezali oh nzambe faut frapper bango au single but malheur en vis-à-vis boy balobi oh même bozo sa mabe bozo finga batu bozo sa mabe bozo ba ingrat envers batu wana bato basunga bino juste ensemble eza pa bino ya nzoto nange komaka ebe brillant moto nyonso alingi asakala nzoto na ngai ayaya to bato tu babalabala te madila tika ba œuvre ya madi ya madi bia ngana lingi bia na mwasne bia mwasne bia mwasne bia mwasne mwasna ekolo mkongo mabi efela mkongo mwasna mkongo se madila ki semeki nanga wesi ono benga semeki pona mai pona mabi o mabi ala mkongo mabi aza mkongo no mabi ya mkongo kasi bia wana mkongo ya wana benga semeki soki mama bia azangala
c'est que papa Madilo a dit c'est mec nanga. C'est ce que yolo a. C'est Madilo. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tous les plaisirs pour moi de savoir que d'être nombreux à être branchés côté sur votre chaîne G Télévision ainsi que Famille Libota officielle donc de Prince Luamba, Noko Prince. En tout cas, le plaisir est partagé, madame, et c'est de partout. Nous sommes là toujours pour faire le travail car les devoirs nous appellent. Donc, vous voyez bien que tant que à la Kawana, c'est pour vous amener les news et parler par rapport à Makambo Peso les cas sur la toile, et mettre un peu point de vue Nabiso, comment est-ce que ça se passe pour ou contre certains sujets. En tout cas, merci beaucoup, famille Libota Oye. Toza la biso vraiment à poser pour la parce que dans Ngambu Nabiso Makambo c'est qui tac. Makambo c'est bon. Tout comme on a déjà mariage coutumier à Siana. Moi quoi ya moi na famille Libota, moi quoi ya moi na Belvi TV. Bella, Belvi Candy, en tout cas c'était du waouh. Tout le monde y a un commentaire. Évidemment, tout ce qui s'est dit que Madame Belvi, tant ou ayaka na apport na pour na soutenir ba collègue na ye na domaine à mariage, ma bala wana evanda kate, ma bala wana eumela kate. Donc on débat parce que là sujet est sur la toile, on en parle. Dossier demain Naya Gabi, Tokolo Belango, et puis décision oyo en sous le azu. Est-ce que et qu'on a avantage naie, oui qu'on a des avantages naie. On en parle dans cette émission déjà là-bas temps fort mon invité c'est Noko Prince. Merci à l'équipe technique oyo technique vraiment compagnie. Moi je suis là la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. Hein? Appelez-moi la Giga. Merci l'assistance Yabob Molema. Merci l'assistant président Junior Mouawabou. Base à Londres. On appelle la côte. Base à Londres. Non, qui c'est? On a ma casse. Eh, n'a dit tété. Moi, petit là, ben appelle moi na. Ah, t'es base à Londres, ma casse. Sinon, maman Martine qui lande de moi-même. Ah non, merci beaucoup, maman. Voilà donc maman retourne depuis Paris. Mamie Tadina Kalakala Mingite Every Soon Amabela Bankoko, la grande H, Madame Sakina. Et ce qui pendant le banc on quitté, c'est qu'en matière de contrat, la monde dit aux respectants, on peut respecter bien. Voilà, merci beaucoup donc à mon invité Nangaï, comme je viens de le dire tantôt, Noko Prince. Papa Lutumba ba scénariste donc Moto Akala la Makambo yo alobara bien bolinga kae. Vous savez qu'on va un peu de parler. Bonjour Noko. Surtout abonné il y a GI Télévision, Jemima Ibele et il y a famille Libota officielle. Merci na bino tout l'autre c'est na bino il faut pour partager la vidéo pour commenter la façon à soutenir biso. Abonné à biso peut qu'on partagera et ça va bien ba internaute tant besoin de bakou ya koranda biso ko s'abonner pour s'abonner ya commenter et ya pour partager. Merci na yo mami Tadina zoya mami bientôt là ngai après ça na mukongo mami noko azanga mbongo naza bien noko azanga mbongo za nécessaire na matanga et na ba fête façon naza le mami Tadina après ça noko mukongo te mami azoya mami akabola. Merci vraiment babi là c'est Médiso Israël la référence c'est le boss DG Maloum avocat
pe namoni bongo Enoch Chicha, namoni bongo Ordi Masala, balobi Gérard oyo asololaka bien. Vraiment merci vraiment na bino tout le papi lenga balobi zanga mbongo ezala na bato. Ok. Zanga mbongo ezala na bato. Prince Luamba ye azalaka na bapapi lenga wana baoloka pe ozongi mpe na parle na eloko na poche. Esalaka bien en direct. Na peso wa mote base ya Londres famille Bota la côte base ya Londres la côte la famille ya base à Londres la maman la côte maman José Lusadisu maman Chantal Mukendi bon séjour na yo maman Bokato les aranais maman Claudine Bokato ok maman Claudine Bokato la iso Emi Mongo Aminata Tolomba Shibongi maman Rose, maman Véronica, et ma tante, maman Clémentine, mère double. Ok. Puis na Bossanité, na Paris, maman Saki, na la grande. La grande, toujours proche de nous. Adrien Motomètre, Beba. Et maman Louise Junior, Nzambe, ba bon séjour na maman Louise Junior, Nzambe, maman Allemagne. Maman Louise, j'attends à Kenya. Ah, qui maintenant de totalité. Ah, Nzambe, na ma famille, bota moi la pino. Te papa sera nyosu. J'ai mal idée la pino. Papile na mto aussi ça ngo. Ah, ba choc. Papile na mto aussi ça. Merci vraiment. Donc bon molema suprême l'assistance na yo. Junior Moyoabu appelle toujours. Voilà. Déjà nous ok, ta fille, après tout bande plutôt le film événement le 20 et 21. Je crois que le pasteur de la foi. C'est ça déjà lobby samedi dimanche le 20 non, le 21 esplanade il a parlé du peuple. Okay. Évangéliste Jean-Paul Mayata au de la foi vraiment internet c'est ça partout. Na kitsa ça tombe au la biso boye baka tout ça na événement moko le 20 non le 21 il y a pasteur de la foi na esplanade ya parler que boya on est beli bana nzambe parce que boya on a vraiment bo za la béni bo pambama le ba oyo parole oyo robima et pas ya pasteur de la foi on nzamba ko tsama lo ba pena et pas ya pasteur de la foi bona ko édifier bana nzambe boya vraiment épelé merci na Patrick Ngambe c'est ça voilà nokoyam noko prince tokomi wapi na arme de guerre parce que madame tanga comme un film na pas kiteke na kuta makambo na omona ok guerre penza vini na ezani na aussi ça pour famille Bota to mo père mon devoir bazo ki makota la siko bayo kasko biso ba film na ba émission na biso donc to décortiquer film ce que toi là on comprend déjà film tout ça alors que famille Bota partout bozali ba communauté tout ba mourir à théâtre obolingaka madame Belvi obolinga ba film ya madame Belvi ope bolinga ba artiste na bino oyo ba jouer surtout na film Armes de guerre tout autour ba vini ba geshe bazawana ba papa Serge ba papa Alain ba Patibo ba tout bazana ba mato ba tout bazana kati ya film Armes de guerre bokene vraiment ko consommer film na bino ba onon botala ite bokene tina épisode 1 ko ban épisode 1 tina suka botala ba ope botala ki bozonga botala bo partager massivement bo partager bo liker bo commenter bo consommer film na bino Armes de guerre pour jamais ici. Vous voyez que madame Belvi côté un film à ses Rabino à ça on a pensé c'est Rabino pour au capitaine de l'écriture et Poutine de l'écriture pour jamais ici bo qui votal Armes de guerre film kitoko makasi nokoya comme nokoya ça continue bonne noko prince il faut comme moi c'est fait noko prince la bonne fête hein ya nino to balusati OK vraiment mabala na famille Bota il y en a vraiment à Bali madame Belvi nazo se perna pour l'obipé na zalaki wana tango Daniel Bika azota micro et pas ya ba Daily et pas ya ba Maria Lomodo ba Kenny ba tout ça bazolo ba bolamu ya madame Belvi bazolo ba ndenge madame Belvi en 4 ans OK na ba conseil
ayebisa alakisa bango ndenge nini bakotambola na vie artiste ndenge nini bakotambola oui basi bato bamona bino oyeba ndenge nini ya kotambola otala place nini bokokende oza mwasi kokende de gauche à droite te tala mutu nini madame Belvi bakoencadre bana na ye yango moni na Bella production yango moni bana ya madame Belvi mabala ezoyaka bazobalaka bazokendaka wawawa toloba lelo madame Belvi aza lokolo pete donc ndako ebalisaka eza lokolo madame Belvi aza lokolo kilo te alokolo pete bazobala lokolo pete aza oyo te oyo akangela bana na ye makolo na maternité ya Bella production akangela bango makolo te na Belvi TV abimisa bango lelo chance ezopesa makaka na bana na ye mais chance ezopesa makaka na entourage na ye oyo tolobaki bacollègue na ye bandeko na ye oyo mpe babalaka oyo ye mpe azalaka na bango bien yango madame Belvi vraiment bravo na baconcert yo opesaka vraiment bato lelo mabala eza mpena kote na yo olobi lo mot est très important azobalisa et puis mabala tout autour na ye bacollègue na ye kaka na bacollègue na ye libala ya leya amoni ke olela kende nakende osala yango place boye place boye non na ye nango na restaurant Belvi bakritikaki yango leya décoré basali décoration ya bien oye restaurant Belvi TV jour ya moto na kotaki nakamoi ekomi boye ndeni bozobana leya préféré ya kotisa mbongo epai ya ndeko na ye babi azanga mbongo yanga non osala mbongo leya na mitu azala abeti okomele to osopana leya azanga mbongo esoso bakosanga mbongo to baleya te mpo moto abali eza mobali na ye apa nde moto atie mbongo osopanga oyo eza bafaux débat ya bato oyo bazobalisa nanu te ya bato oyo oyo nga azobala yango fo batia date ya nini batia badate te oni comme baconcert date ya mabala batia badate ya mabala omoni aparsiana badate ezali aparsiana badate eyali bao bayaka kokonte balobake kuna babalisaka boye mabala ekufaka mabala esalaka boye yo koloba na makambo mponga wana ya bakestion na ngai eyanakea okeyimba moko c'est ça madame Belvi bacollègue na ye tout autour na ye entourage na ye babalaka bana na ye mpe azobalisa eloko eza remarquable makasi esengo oyo madame Belvi azalaka yango soki mutu moko tout autour na bali osenti joie motema ebima ntina elongi en coulisse madame Belvi apesaka nga baconseil prince fozala boye fozala boye yango ntango likambo moko esalemaka kote na ye azalaka na plaisir wana osopana ye mpa na ye alingaka bato baza mpa na ye mpe fo bazala bien bato baza entouré na ye bacollègue na ye bana na ye ya Bella bandeko na ye ya Bella il faut bazala mpe bien apesaka toujours baconseil yango mona na baévénement tout azalaka na plaisir osopana azala na plaisir wana aza mama motema wana kiko mama ya malamu ya mama ya mabe te ye azalaka na motema ya kiko malamu yango moma nyonso napesa kaka merci na mama Louise oyo abotela biso madame Belvi komona madame Belvi bezalaka mama na ye Louise mama na ye Louise c'est ça noko prince okotinga sikoyo na mama ya likambo oyo ezokokule encre na internet bato mosusu mitema ekozoka tomoni bandeko oyo badestabilizaka bato oyo bazali lié na matière ya lokuta pour nuire bayebi madame Belvi mbongo na ye so ekoti na mariage na yo mabala eumelaka te badopesa exemple libala ya coquette na beauté selon bango ekufi libala ya grâce te motie ekufa bongo mpona mbongo ya madame Belvi libala ya dakosa nde ekufi mpo madame Belvi acontribuaki mais lelo ntango yo moto otala biloko ya bongo quelque part eza po kodécourage motu atika kosala bolamu libala ya dakosa ekufa balobi ekufa babi ezala eza bato oyo bazalaka wana mpona koluka badiembelaka bango bafonctionnaka na lokuta na internet bacréaka bamatière na internet bakosala jamais une semaine saka bacréer matière libala ya dakos ekufeli wapi ekufi te ya bijou la reine libala ya bijou basala divorce wapi
N'habite sur la divorce, ça la divorce. Ok. Vous comprenez? Tu habites. Il y a beauté image. Et puis faire ou babe kufi po beauté image à matin na mutuka ya moi Rita ba keneti na ndaku bolingo zongi Rita sala ka. Est-ce que bien beauté image auto za na kitsa sawa ba 2 semaines ngo. Auto kozala pas. Beauté image auto za na kitsa sawa. Beauté image na coquette. Bazali bolingo makasi ya kozala te. Ba sala bango ba live na bango ba créer na bango ba matière na bango. Ko ba kota mbongo na internet. Ozo pa ba kota mbongo ta lelo to le 19 bientôt le 20 le 21 YouTube osani Alexa mbongo. Mais ba mbongo wana pe tango bazozwaka ba luka pe ba tsaka ba din. Ça m'a protégé bango par rapport ya ma balokuta bayaka nango na internet na makombo ya bato. Ozo luka bosani libala ya coquette na beauté manger kufa poko gagner nini. La liste est belée. On a vu madame David pena aboma mabala mais geshe yo na moste bazali. Ça ba te. Mabala belé o ebalani na pembeni ya madame David. Okana nyonso ezala ngo. Mais bango bazala na pona ko créer. Pona ko créer que o boy. Madame David nde mutu à côté mabala la bango libala kufi. Libala kufa wapi? OK. Batika lokuta. Non, batika lokuta. Coquette na beauté image. Baza vraiment bien. Il y a pour ça. Avant de faire une coquette, tout c'est cannabiso. Tozo c'est cannabiso. Tozo c'est cannabiso. Il y a pour ça. Balé, ils bien. Ils bien. Cameraman en coco. Noko ya beauté non. Noko ya beauté image. Bokilo ya coquette. Vous avez pas là. C'est les balles les bien batika na bango. Vous avez la internet. Bon, il y a décor pesali. Oh. Il va les aller. C'est pas la tout madame Bevia contre ma belle foufa. On a la te bango pe batsa date te ba peso ba tika ba bloc wana ya ko créer bloc. Moni ba to ba luka ba créer ba mpa bike ba la madame Bevia. Ba comme ça coquette famille bota oui, bon famille bota pour coquette ça camarade ya Bevia les l'autre ya kala. Vous savez pas. Ya moni ba ya ke coquette na beauté image libala ekufi po libala ngo Belleville azalaki na ba te Belleville ne mutaka moko pambola mabala ya ba théâtre na ba te menga lebi kitongo ba comédie ba bala ba sala groupe ya soutien. Ah oui ba sala donc ce que libala ekufi ba mboko to teke ngo be mabala te te ba ba groupe ba te ba sala te te ba comédie te o ba sala wana. Non, t'es là, on t'es là, on va créer ma qualité na bango, tout ça. Bango peut pas luka batsa date, batsa ba date de mariage. Batsa date, tout le monde appelle la gola la date. Tout le monde peut mis sur la date. Ba appelle ba bonbon na bango. Ba zo appelle ba bonbon na bango batsa ba bonbon na batsa ba date. Bonbon. Bala ba bonbon. Bonbon ni. Ba na ba bonbon. Évite ba na ba bonbon na bango ba bonbon na biso. Ba bonbon la bonbon batsa ba date. So ba moni que ba bonbon ba date et chaté. Batsa ba bonbon na vitrine. Vitrine de batin sur la vitrine. Batte. Poto lo bani. O nyo suka po côté ya Belleville makambu ya bien. Côté ya Belleville ba na Belleville makambu ezokenda kitoko. Côté kuna musique. Ba ba bonbon la bango soki ezo simba te ba bonbon la bango ba okeli wa wate. Ba zu ba bonbon la bango batina ba vitrine. Ba toi les gars batala ba bonbon la bango. Voilà donc Noko Prince Totré na deux questions. Sur Taliban na Belleville même na coutrement mona. Ba sabia toko. Voilà na coutrement ya Belleville. Ta Belleville na fait ça c'est à la tag. Ate singa mwa mufie kaka na kimwa simple. Ana tino compliqué. A forcer n'était singa mwa. Abendi sukine ka boy. Simple. Taliban na Belleville ne balata. Au moins la coutrement Maria. Na kaka ne o latibwe. Est-ce que na oma yana la nga poser. Au moins la coutrement na ona ya gola différent. Ya gola il faut pas kangisa ba kitendi wana baseli roba kisoba zoba ya singa. Au moins la coutrement ya misulolo au moins na itayo ndo lati. Atiki kasi. Ok ma belle. C'est ok bien. Ok bien. Donc ce toi na parce que nzamba otala ngam na biso. Monsieur c'est l'émission sur la masanga sur la mutoki otoka robe vraiment. Mobala oyata? Mobala oyata? Mais yo bena so taille bena senti ça va. Ça va quoi? Non dégagé. Oh ça va. Non bimisa. Maître Gims.
Donc on a continué un seul mois de turbulence. Au répondre à un dossier, c'est très grave. Yani. Il y a Gabi à cette émission, à l'Obaïké, pour la demeure, il y a pour Madame Belvite, pour la demeure, et ça là qui est, demeure, on a fini avec attaché de presse. Demeure, pas hier, c'est l'émission. À l'Obi, ailleurs pour imposer à Gabi à sa vidéo, où il y a Fingaï. Quand on dit que demeure à Fingaï, mais il faut que ma vidéo soit la ratée. Il faut preuve à la puite. Na bien maman les ma mouté à kala. Déjà di ko diembe la moté que oh les lois diembe la moté. Alors on fait la photo la photo. Après on a coupé la rate. Après on a coupé la rate. Hein? Quand on a coupé la contribution à Zora. Avec pas de chocolat. Nana assista gaé. Madame Belvi. Enfin ne ba osola. C'est ngelo batterie a faux débat. Ati au poste là demain makamu. Pour demain, à l'obaki que ma carte la yé à ta partie oyo demain à finga yé. Bah écoute attends ba TikTok demain à mon que oui on a finga qui. Et là ko bango ba comprendre recadrage différence oyo et peut ça et tout ba bango. Recadrage pas comme ça moi insulte. Recadrage pas comme ça moi insulte. Muto yara recadrer na ba propos no bi misaki. La zone soka na nzela. Sinon moi maloba maman loba que ça pour monter la bobo. Azom est insulté. OK. Pourquoi pas comme ça recadrage insulte? C'est ça. L'éducation de mère avant la maro ya pena insulté ya Gabi. Ko de mère abi vidéo ya Gabi a finga maman bango ezali. So ya Gabi a tiango te ya otiango a porter plainte et puis a ozala mutali so o ya porter plainte internet ya Gabi. Roba ngai makambu ya Gabi ndanga sala wana. Nana qui parle na nango ala ya na o banda kala omoli il faut ba par exemple ba maman étoile. OK. Ah maman yo maman étoile ya pasi mutaya marqué ya pasi so zui ba maman biso mamani ya sikas ça passe mutaya alka marqué ata sai ba sorti médiatique et dérange par exemple ba matop ba Karine Pala espace exact. Mais pourquoi pas barola na tel exemple wana? Ya sœur na biso wana. Nicole Bakata. Ba Nicole Bakata. Ami pesa la respect, ami tsaka na poids kilo. Pourquoi pas pesa ba na tel exemple la bango te. Lelo yo biso na bango tomo baluka na poto. Kwa nini? Tomona ke ba CRP akota la bango na zone de turbulence, aye ba betelo bo ebi nga penga fana o betelo bo. Ya siko. Comme un. Oh, bon osani. OK. Mais le système on peut comme hein, ya ondima ke nga na warrior. Tout le monde ne comment pas l'écrit à te ba biya za warrior. Desine. Ya tété. Abia za warrior. Tété nene. Ah. Sainte Thérèse. Tété nani. Abi Sainte Thérèse. Sainte Thérèse. Abia za warrior. Sainte Thérèse ça en femme de gauche. Abia za warrior. Na ba Sainte Thérèse ça la femme de gauche. Alobi ya za warrior. Mais na sorti mais il y a un sur nous ya ba que non à cause dans la posture à mission parce qu'il y a des artistes. Ba artiste o ba pour la bakawana eza amoni bango eza normal artiste pour na quand que ba sai aza warrior to moi peut s'intéresser dans dimi aza warrior. Yusko zaranani. Yo zara goloa. Ah, mais ça, on m'a bêté, hein? On m'a bêté que artiste on dit maintenant, ok, non, au produit, non, je suis un musicien. Mais alors, bon, on dit que dans sa famille, ils ont ma bien. Ah. Alors, on m'a bien. Il faut en savoir qui était artiste. Tout le monde même à cause de sa position. Tout le monde n'a pas Wemba après sa position que Moutamukulu. Ah. Hollanda, Pepe Kala après sa position Moutawera. OK. Matable, bana tu appelles ça position mutabwe. Ça un problème, tu sais, on a fait ça non, on n'a pas là, tu dis que tu raison pour ta ranin. Fait bien non? Raison pour tout, je ma zembe tu y dis que raison pour tout faire bien penda ya osara. Donc ça on m'a bête. Ça on est mais so et que ça tele o luka visa ndia na nzela wana. Ah. Autant sera autant sous sera mo luka visa. Nandela apo kanda za warrior bon. Tant que c'est amo luka ne visa. Et pas sous les kaou. Amo luka ne visa ya no problème te. Nous avons pensé à luki visa na ndene ya 8 amo luka mo nzela ki warrior. Bon on est mabé. OK. Pour kala no zala wapi. Lelo no ko mo ngala warrior. C'est mo luka visa.
Donc comme la personne a sous émission, mais une question na sortie médiatique il y a un sous solo a eu décision. Vu respect za les sous-souté na ba foyer na bango, ba ko tabana ba injure. Yanga le bituro a commis ko frapper parce que a commis protéger na nini moko ya production. A comme protéger na ngo donc tout a kolobela kombo na ye azo frapper même chaîne elongi na ye a frapper chaîne ko wana da po so ko sele miso mafinga ou bien elongi ne ka faut battre sauter non comme ezani omoni kuzobe comme trop na internet OK bato ba respect moni banalise to sala photo ye bara koluka kokota na bavie privée vraiment ya bato te ozolanda ya bandeko mosusu bakoya aluka créer matière mpo akitisa artiste wana ansi lelo motu oyo akofélicité ya kobwakele bafleur na eloko oyo asali mais kaka biso communauté na biso tolukaka tokitisa ye na eloko oyo asali ya mabe aza na raison ya koluka afrape na bato oyo bakoya koluka kokitisa ye bakoya na bainsulte après spectacle na tomona balive mataki osopa ba minda na ba SSO ba matse ba live tout ça par rapport à iya au créer le moment pour la ans osopa est-ce que ça l'homme on ça ba émission analyse ya bien ba tout ba otala yo OK mais le lo mutakoma il faut ba batala pas kota mo il faut ya na mafinga ans na idée on a examiner bien pour ba chaîne belé ba bakou so ans ça va frapper ngo et kangama donc ngana ngande o spécifier biso na ndenge ke soki kaka nde hôtel na mafinga non ou bien te tabe to ta elongné te mutu osala ans analyse bien ba frapper comment il y a ça par rapport à protéger comme on a yé à protéger famille na yé na bato ba yaka ko exposer famille na yé donc ala ndika c'est ça so osali analyse ya bien on frappe comment OK as artistes c'est l'analyse par rapport à spectacle à ça qui par rapport à la production oh bientôt la peine à Olympia so reprendre c'est ça la barbecue à ça nango na Belgique awa oh ya na gabi boza ayo frappe au point so par rapport à Adana on frappe bateau bazoya pour na insulte et puis on est peut-être quand parce que mi datali mi so le bi et anango ansita mema ki ya gabi te etande mama ni mama nyo sera pour ans à remercier qui Belleville voilà babosani ka memi ya gabi o andima ke naza abaku ans pas remercier Belleville yango suba nyo sera mis à analyse pour na à remercier à Belleville pas à remercier à Belleville à remercier à Belleville oh à remercier Belleville pourquoi oh on me gagner on est soutenir qui à remercier OK bino lingi bosa roneti bato mususu ba ingram ta aider mais lobby abalukeli osopa lweni asa sa lokale tinan etinan asa lokale tinan asa la tinan na bima ingram basale bolaba ba nalobi tangu ya tete azoya na émission alobake masha mumenu makila ya minu nanga musuna omela musuna kobwaka mais ayela omela nyonso apesinga abiku to a produit groupe na ngai to tourner 5 films abeti solo ya enveloppe akaki na misu ya Ronel ya patrona to solo yona azenga dans le là comme ingrate ya solo a changé tant mutalebi alobi ke ba cotisation ba tutu ya théâtre na zuite na zuika ya enveloppe kaka ya Belleville lelo azanan ingrate muto alobaki mwana mokela motete na ye apesa mbonga 5 films ata raté adosala mama malamu naloba te lelo abimanani ingrate marraine ya chaîne nanga lelo abimanani ingrate muto oyo mwana mwasi oyo bapesi mbonga sala bagag na biloko ndaku euta pa Belleville lelo abimanani ingrate est-ce que nzamba frappé te lelo akomi olala na couloir na ndako ya famille ya mobali ya na ndako ya famille mobali na seki ya na sipela na malheur adolala na famille ya mobali sipela na échec amutu te na malheur te omoi bilo mosusu omoi madame Belleville nyonso basala mpona asala video moko babi nazomona j'entends contrôler tout ça et tout est sous contrôle c'est que akota amataka ngomba akota mabondeli maya misu na ye asengela moto mabe te mais maya misu na
Nzambe ya ba orphelin. OK. David alors orpheline de père et de mère. Awa. Ya no sala mutu mabete, azo sala bat mabete me bat bazo sele mabe. Nzambe azomona. OK, ça fait mal. Juste Nzambe ezali. Yana, je suis dédié. Yana. Juste Nzambe ezali na bato basala mabe. OK. Juste Nzambe eza pona bango. Na zo ba juste Nzambe eza côté ya baba kuku ne juste Nzambe ezali. Oh Nzambe faut frapper bango. Ah, au single bato malheur en vie ça vie boy. Nalobi hein. Oh, même bozo sa mabe, bozo fina batu. Bozo sa mabe, bozo ba grand envers batu wana. Bato basunga bino. Juste Nzambe eza pa bino. Yana, Juste Nzambe eza pa bino. Juste Nzambe ozala mwana ya libungi. Mwana o bakangala yo makolo te na maternité babimisa yo. Lelo ozaboye. Mais mwana wana papa na ye ki bolumbu na ye bimi na buzoba. Mais yo mwana opesi mukongo. Juste Nzambe kozala. Wana nani wana? Wana nani? Wana na apsembo ba. Na mwana libungi, juste Nzambe kozala. Mwana libungi wana ebe ko ba commentaire. Mwana wa baluke papa na ya abota ye. Nani wana? Osoko pa. Tangu papa zoleka zolela zoloba. Juste Nzambe nde kozala. Oh là là, c'est profond. Oh. En tout cas, tu m'as dit que maman likolo, tu comme na sona suka. Na mono mati e osiliki kita. Ah, pasi. Ah, o mande baza. Yago l'adresse des Arabes. Mais sur le 5 bas dans la coco chez les parents. Et mes autres ya binoté. Ah. Batu ninga mingi na batu. Tena mo se planter moi yaya. Ya madilo. Demoni. Yaya otikanga na bole. Zema madilo. Yaya otikanga na bole. Mokili lobi otikanga sise. Bana yo kenda bato mokili bakoma komozelanga mleki na yo yaya. Hey, voilà ni madilo sister. Yaya otikanga na bole. Notre seme. Yaya otikanga na bole. Ah, seme. Mokili lobi otikanga sise. Bana yo kende bato mokili bakoma komonelanga leki na yo yaya. Kumba tamuki bakoma monela nani? Nzoto nange koma kaye de brillant. Moto nyonso alingi asakala nzoto nanga. Ayaya. To bato tu babalabala te. Eh, madila tika ba œuvre. Ya madi ouais. Ya madi. Abi pa biyat. Bia Ngana lingi yo. Bia dai mo snake. Bia mo snake. Bia mo snake. Bia mo snake. Mo snake ko mkongo. Ma bia fela mkongo. Mo snake mkongo. Se madila ki semeki nanga. Ouais, si on a bien semeki pour la mai pour la ma bia. OK. O ma bia la mkongo. Ma bia za mkongo no. Ma bia mkongo. Kasi bia wana mkongo. Se papa na bien semeki. Soki mama bia azangala. C'est papa madilo zaki semeki nanga. Tenga na benge seme pona bongo pona mabia. Ngana lingi yo boni yo komi kopesa nga pasialiwa. Tokana kinga tobalana na yo. Pozongisanga na susi ya bomwana bia. Satana ni ya pesi yo sambo. O samelaka esakola ya ma. Molimo beba bate. Ah, papa madilo Donc quand c'est le là les honnêtes que va série wana ponga la mona yolo pena negrani parce que papa madilo na marqueur mona yolo pena na marqueur en face ma marqueur a venu en face nango vebosi boziana kanisi nzambe en face nango vebosi boziana kembe je crois vebosi boziana kembe boye marqueur papa madilo on a dans les galika ayebelaka bia kaka ye moko bia ayebelaka mabia ayebelaka mabia moi oyo ezalaki anniversaire ya mama Mado mwasi ya papa na biso sans souci leki ya mama Madilou et ya papa na biso Madilou. En tout cas nous sommes arrivés à la fin de cette émission baosanga simpona na régie. Papa Madilou pas c'est mec na biso de tel côté il y a papa sans souci. Oui, on a bien ces mecs. Ah, côté papa sans souci. Pour il y a des ces mecs qui il y a papa sans souci. Voilà. Ah, OK. Ah, ces mecs, on a bien ces mecs quand tu as sens ni. Ba côté ma vie à côté pia pour la Somalie. C'est comme na suka. Côté papa sans souci.
Pour tout recruter, tu comme une souka. Elle a manqué. Ah. Donc, Yolo a manqué. M'a dit, non, les kawana. Pardon. Eh. Donc, il y a un souci quand il parle de la papa, parce que Madilou m'a fait un calapé à son âme. Ce qu'on a dit dans cette émission. Au cas où continue le bâtiment. Ngai na mona Yolo. Nala. Au cas où c'est Yolo pena. Yolo site, yepe Yolo site marqué. Bala Yolo ba bien pena mona Yolo. Na ba vena biso ba di doyongo. Di doyongo na wagenya. Na wagenya wa. Vena biso DJ Lacoste wanga. Miel de son mokaria. Balola mwana bana wagenya ko bana ve madilu bana ve yo na wagenya bela biso batantolai vena biso nanyo yo evoloko so tali batantolai ba shulai ko shulai adamona yalingo shulai mwa lopango avenue na ye ekanama na ve nanga shulai yanonge shulai yalingo tantolai mwana lutunu pardon, zone finale ni to comme na suka mona lutunu to comme na yolo no de la biso evologo wafanya so raison est-ce que yolo na soma bilo pardon oui ma casse tu es en tout cas merci beaucoup son est fini bon moi bimi na plateau shop akanti ba nostalgie ma papa m'a dit là ça na mboko yo ba Eve Atika en tout cas Mathieu na mutema akoki ko émission té. Moi, je vous dis, merci pour la carte de O Israël, la référence, le boss Malou Mavoka, le seul, le boss Malou Mavoka, Israël, la référence. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Bye. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.